En fait, voilà objet en présence de Nabiso Awa Maman, Bana Bayaki, na Zwaki Nouvelle. Mais ce qui est plus grave, moi, nanga aza sou malamuté. Na okai kotika likambo boyete, nde naye ba. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? C'est Pierrot Bozoloba. Pierrot aya nanda kunanga. Pierrot aya kananda kunanga. Pierrot mwana nanga azalaki nanda kunaye. Et moi nanga azongi epa nanga kaka lera uti awa na Matadi pe azongi na Kishasa. Yamwe loko naye awa Matadi naye ba. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Problème ni. Oh, donc c'est du sérieux? Oui, papa, on a évité dans le banoni. Oh, donc, on va utiliser les solo. Il y a solo, on dit maté, mais il y a solo. Maman, quand là, ils ont expliqué ni. Expliquez qu'à Koufa, papa. Pierrot a zambé Koufa. Papa, Pierrot a Koufa. On dit maté, mais il y a solo. C'est au monde, il y a rôti, la cimetière. Il y a des gens qui ont Pierrot. Personne n'a Pierrot. Pierrot a zambé Koufa. Papa. Papa, nakukusa tena truba ya sulu na za mukolo. Papa, nakukusa yote. Pero akufa, tusitokunda kala. Azaka mtabakisi. It's a long histoire, moi, n'a expliqué moi. Maman, il s'est banda kufa, ça fait 5 ans. C'est déjà 5 ans. T'as battu Pierrot. Aïe, aïe, aïe. Kufa, aka no bimali ce soir localisé sur moi si. Tolongwe awa. Pourquoi accompagner la boma? Soko ici les soirs fort. Les conservateurs tout ça là. Soit ma photo, il y a petit, il y a Mickey. Tout est à mon col, tout est à quel est-ce on l'a couvert. Ma famille aussi, elle est beaucoup de papa. Nasi na bando bosa na liso sozo kiti yango. Je kiti yango liso. Non. Mwana ngai na ngao zilandia kuna ngai siko na ponda ye. Na teri bogari enga tsozori. Na konda ye. Na konda ye. Foto tutia mukolo kufa kitutena si. Papa yango Alexis. Oh yango. Oh non, t'as wazaki mwana mkeba foto na zokola wala kursi 15 wa kursi 17. Maman. Ya bien ezake ndenge to vali boye. Tuluka toke na kozwa retire eloko toke na kotika machine ya kutre. Est-ce que tu as dit? Oza tumba kote. Acha ngutu. Na zolo na wana mapapu boyo zogali meke.
ama uzofinga ngathi uza kwenjirenga yafinga yonga moto na bota yo bato bafinga ka na balabala mapapo ajolo bunda kate ngai moto na bota yo moto na ndima yangu na finga ni eza jona papa we mati ya kisi ke ozo noko ya mama na yo seka na ngwe inga ki seka na ngo seka mu ya papa zaki somo zaki kuna mère Amazon azaki wana tuzali susu na mère Fretchen na ndenge nango wolo bonga na kingo mela bonga na pele la lelivie beaucoup le tala batu bébé chiko maneka chateau rouge afandi bo bazoye bape nga basaki ebele wana sendulu bilele mwana Paris ya France ya solo nayebi si yo aina bilamba talaka na matonge na couloir eza kaka elamba na elamba po ye jean esimbaka ye veste esimbaka ye po anata ya bien anata nka netinga es yo za na ta ya bien te yo za na ta ya défaut te ya ndeni bon libumu wana yo za na mesure elamba te mais ye pasa libumu mais ya ye eza ya bien il faut ça la résime qui s'endame pour on la s o tiamo te comme e somo Serge ben Serge Nyendo allô mwana mama na ngai boni Serge tu matadi yango avana nzanza to na nini na kikanda ya solo masia na robon masia na robon masia na robon tu nini mwa robon na manola tabenga robon ikabuye na yozo kama kamote makamu yoga de yozo ana eza silencieux masia na robon robon nani mama bado kama masia na robon yozo kama princesse abeli moto tia na robon no nini bado bado kama na robon masia na robon mama chika mama robon wana Serge mwana na ngai loko lina memi ngambo ya nini badeko tabe na ngai Serge makambo lina kutali na ngona vie nzambe na robon masia na robon ezaki makambo lokutana zo kanisa lokutana zo keza makambo minene boye masia Serge akeko mwana tina tombo esika bakunda mwana mobali wana pili no masia na robon ndenge akeko tambola na matadi wana akeko tambola pa matake ko mona ndesi mechere ba famille na yeba lobitala pesika to kuna kaye ya ko azape na moto ebime akufi 5 ans passé masia na robon ale ko bima na kisasa boye ko dala pa princesse nzambe to kusuka wapi nzambe yana na ngolo matadi masia roboni masia ate nazo ko likambo te likambo kinga kilo ezako eza likambo ya bato to yese jemo wa moni de la place ba kunda ko papa ya ko zo biso mwana masia na roboni papa azu mwana Monseigneur, depuis ozongaki olobi lokote obetaka basampa olobi lokote ogiste pesa biso konti na ndia bisiko uti Parce que ça alali et maman nae kaka ndenge akoma abimaka ntongo azongaka butoera olala Léa oya lukina mwana ka elle va payer ça au foutango au prix de ses larmes et puis qu'il a commis la famille wana heureusement mwana anaza mwana malamu Naomi wana ok na eti na famille wana mwana mobali wana kufakala Jésus azalaka douanier na boma azalaka douanier et akendaka kosimba babiloko na bango ya bisimba simba le yango nde moto emema ye eboma ye heureusement ntango nakomi na matadi nazwi info bayebisanga soki oza na tembe kende na société na bango na boma
nazwi mutuka na matadi nakomi boma nakutani na Toussaint Siala vie Cobra ndakoma na boma kuna donc echatsa esalinga pasi makasi ndazoyebisanga ni mwana mobali wana Pierrot azalaka awa sala succès awa na boma awa succès basi nde basi mituka ko changer nzoka ezalaka biloko akisi nayebisi vie nabi oyebaka ye abi o ngai Toussaint Siala na boma awa nayebani ayebi badouanier nyonso ye aza muta mabele bato batekaka mabele je sentais ça mokolo mwana mobali wana yaki avandi awa naotala ye na misu azokimisa elongi na fixe ye na misu akimisi elongi na comprenaki on dirait bon oyeba kaka soki naye kosambela makasi nde peut-être le mosusu na ngaki na bajustement na ye façon bandaye korépondre façon bandaye koloba ka nde balobaka mon peuple péri faute de connaissance. Comment est pour ma princesse, c'est ça pour moi spirituel. Bien sûr, c'est spirituel, papa. Mais amélioration est athée. Aza bongo, mais si quoi comme donc, avant de bazo le la yemoko, moi je suis quitté, mais à le battre et l'eau monter. Et le problème ani papa qui est si mon amatadi a confirmé que garçon wana soki tonton wana soki Pierrot wana akufa déjà. Donc ba para garçon na ba bandio le latango ba moni papa qui se pas muninga ni mo ba yeba na wana na matadi a confirmé ndenge matanga Pierrot wana soki Pierrot leka. Donc oui tango ba eloni na kanisi. Quoi? Est-ce que ba mon sous na joie message na yebisa nani na yebisa rappelo na solo na papa message na joie ka wana o nani maman na bino le asili kaka ya nani ya mona bino princesse qui na moni ba tie comment na liste va bela mutu. OK, je vois. Nzamba loba na ibanda kala. Nzamba loba na ye. J'ai besoin de toi nana pour ça va prière. On a besoin de ça donc là on a besoin nango. Je n'arrive pas à au monde aller qui na ba eta wa komi nango. Ils sont princesse. Ah ça déjà ndako. Papa okoka lisusu te, papa olia te donc ndako na biso tristesse. Donc il y a comité pour na ba confirmer que non. Moi mobali wana taka batangeli na ba kombo na ye ndenge banda obwaka na matadi wana kwa za ki garçon lo yenge. Na ba image ya matanga. Nyonso ba télé vidéo et pas ba para ya garçon. Omoni bino ba fille hein. Et loko ça la bino mabe zaki bozo ko envier mingi. Envie. En voulant de trop gagner, on risque de tout perdre. C'est ça le problème, c'est ça. Fille appréciée, on se regarde ma bête. Oui, que ton avis sur le l'erreur est humaine. Non, moto. C'est le sounine. Au lieu de finir les sous-sous. Ah? Malé qui m'a aussi. Ah? Même comme nous, c'est le cas qui a cassé la famille. J'ai vite compris que mon sali na nzambe bachaka ni musakite so ni mucha musali na nzambe musali ezongelo ali na musali nzambe uzaya na malimbisa na ba propos nyonso to na lobaki ya na ma ben site makambo nyonso to mabe o bino boye bina o boye bité na sala bino bozwa place na motema o limbisa ah mutu na yoki même conseil ya père na ngai ya dans la fête ici. Papa Thierry Boukasamuku, Josaphat, après la séminaire, on a obongisa le 29 le singa le week-end, les jours on a sama kula yango, singa ndio obongisa. Musana nzama mkiaza la te, munene kaza la te, on so baba ça. Ni singa pardon. Et là tenga moko. Je me sentis culpabilisé. Là mon a séminaire. Banda. Je peux ma prière ça, la délivrance, au profiter quand tout ça est mon maman. Banda. Oh! Maman Zal.
omoni makambo mimi alobi ezwe sika na motema na ngai. Mimi c'est ma petite sœur à moi. De souffrir ensemble, tout le monde va passer, maman beaucoup de bisous n'a passé. Mon papa koufi ezaki facilité. Mais les leçons naza naza béni tonga so na zui. Na koki jamais ko caractère qui n'a peu importe la réalité salama. Et lo kwa malamu parce qu'il a eu conscience à reconnaître nga lokwa yaya na ye et surtout lokwa mosala nzambe. Mutu nyonso akapa nzambe avouer mabe na nzambe azana pona ko pardonner. Miminga na ko kangelo bénédiction te. Na ko loba jamais non parce que Bible zoloba na Matthieu 6. Tant où Jésus a prié à notre Père, lui pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Sukana wana. Problème na ngezali to loba nzambe alimisa biso lokwa biso to sani to limisa kabaninga. Donc pardon est réciproque. Ce toi na pour ça Jésus a pardonné biso. Pourquoi pas biso peut to limisa? Vous a lekinanga. Attention na okende poto bo mimi na koki jamais ko abandonner bino. Na yebi ke yo zali mama zali ina osala nyonso bino bolandanga. Hein? Ko bangelo mote. Alina ko mingi mimi. Zamba pamba. Maman kamoni. Non, ko sala ne babilo ko amete. On aura le temps de prier. Oui, entrez. Kota. Kota. Voyez, au nom de Jésus, aux hommes de Koufa, bima, aux hommes de Bomoïté, au nom de Jésus, bima, pesanga bambongo naza mbongo note okufa, bima. Ngai na mwasi nanga princesse to komelo komoko. Okosi. Et puis bolia mbongo nanga. Okosi. Okopesa mbongo to pesa te. C'est faux. Okopesa mbongo to pesa mate. Na tunya okopesa mbongo to pesa mate. Okopesa mbongo to pesa mate. Ma c'est faux. C'est faux. Ma kulita bana. Pierrot, abimi pour scène. Alubana, alobi, toleki mbongo na ye, princesse moi sinaye, aye ozoeba kende. Aokene pas été. Relation moko ezalaka te entre les morts et les vivants. Aokene na princesse n'est pas été au nom de Jésus. Alati noir. Ali nazoya déjà na évangéliste Nzao. Aoya na évangéliste Nzao. Tout ça, c'est une prière. Aucun n'a pas été au nom de Jésus. Et il faut les armes à ma faible. Ma faible les armes au nom de Jésus. Aucun n'a pas été. Allez, au nom de Jésus. Relation entre les morts et les vivants. Au nom de Jésus. Pierrot. Ose à l'esprit à maille. Ose à l'esprit vagabond. Ose à l'esprit de l'air. Awanandako lisusu te. Au nom de Jésus, na bomi misu na yo, na frappé en aveuglement, na ndako te, na boekeli yo mulili. Au nom de Jésus, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est ma signon sur mon lili. O bokaki na ndako, na longo liango, na zongi sango retro au nom de Jésus. Zane kimia mama, zane kimia. Nzambe na biso azamu longi. Au gangelote na kombo na Yesu. Quand on répète, la Bible déclare relation entre les morts et les vivants. De Jésus, Zamba grâce, non pas alliance nyonso na ba kufi. Bino ba to ba sana bo moyo, na ba kufi alliance exacte. Alliance sale makin Zamba lola. Na eko kabona na masio. Na kombo na Yesu Masia. Asa la libérer na okata alliance. Ba lié nyonso. Ozo condamné, ya esprit de mort. Et libéré. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, n'a brisé. Et si quand il y a condamné qui m'a dans mon show, on va qui finit en otage.
Nzambo abibisaki Joseph na kati ya prison. Et lorsque Joseph a fini, yo okomisaki ministre. Lorsque moi je suis au père, azobima na prison, il y a inconscience. Ozo pour l'éveiller. Au nom de Jésus. Et toi na yeko sale la monde à ténèbres. Père de gloire, sogadaki ignorant. Zama révélation, Zama grâce, Zama ministère de Jésus-Christ pour la libération du captif. Il faut détacher captif. Le loiseau bimanakati à l'ivou, au bimana cimetière, et si kaba memaki pour motonae, na lié, il y a ma koufi. Alors la récupérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Comment est le Jésus? Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est forêt simila mwana ya oli. Ya ni simba ndeko na obie. Princesse Téléma. Ya oli. Téléma bébé. Ça va? Oui. Thomas c'est forêt. Gloire à Dieu. Oh! Tu es merveilleux. Thomas c'est forêt pas allé. Gloire à l'agneau de princesse. Ça va? C'est la princesse. Jésus. Jésus. C'est pour merci. Ulimisanga ina mapenyoso. Nazaka ya muntu. Bafuka melaka nzali. Ulimisanga pasteur sengela na bulimbisi. Nasali mama mabemi na mwana na ye. Ka nzamba futi ngai. Na perde mwana ngaka boye. Fana. Basi bora bulimbisanga ye. Alimlimisanga mwana ngai. Amona problème na mama ngai. Ino mapi passer samela pepo na ngai. Udinga pina na bademo. Udinga pina na bademo na ibitelo nyatinda kanga na sabatu mabe. Kanga na mwana osenga na kulimbisia. Mana ngai bisangai. Papa Serge ni bisanga mbai mama. Ya oli bisanga o baleki na yo. Uza tata moko na kokabola bino te. Milumu mabe sa pasera bondela pona ngana mwana yo. Songi ka mwana nga moko. Na sepeka mama oyo bimisi. Papa Serge. Ilo na ina senga. Meka kovandisa ba mama osolo na bango. Ilo ko leki éducation bana ezate. Moni lelo princesse auti ko futana na mutu akufa. On a nini kozanga ko encadrer bana. Oui papa. Soki pour l'éducation à bana. Na sala nyoso pour navandisa bana ko baye baki baza makila na ngamoko. Kasi le problème ezalai kaka c'est parce que moi sinanga alinga ki koyoka ngate yango na lelo parce que on a pesi batu batanga raison soki oboyi conseil conséquence écoutez ya yo mukolo mususu conséquence yango était yé à comprendre que et l'autre leki éducation ya bana pimela mwana nyonso na kopimela mwana éducation te yango esika tosuki lelo toza vraiment na tout intérêt à kosunga jeunesse ya mboka na biso. Maman naza un problème na respect. Toza na problème moko eza surprise. Malinga na lobongo na moment ote mais on n'a pas de choix. Donc il faut qu'on a le bango papa, maman Léa, maman Sephora, ma maman balé qui n'a pas bazawa. Oui. Je dis merci Nanzambe wana pesenga patience ya ozela mobali nanga lelo na kolo banzamba pamboli biso afongoli biso ba porte partout zaki okanga mefongwami ngonga omba na ngoya obalanga et après to ki na biso koto parce que samba zolo kumo gloire au Seigneur. Baby, côté quand même bon. Pasteur Nzao, vous avez département Kodim de la jeunesse na madame Sanga. Pasteur, exaucier. Que Dieu vous bénisse. Mon appart,
namona quand toi l'élévation. Ok. Que Dieu vous élève encore. Amen, amen. tozozela ebino maboko akofungwama okomela biso toyeba orépondre biso et puis papa nakati maloba te tout est prêt eza elo tozelaka programme na bino toza prêt je vais vous répondre une lettre comme ça. Avant la loi fona yoka voix ya sœur princesse. Sœur princesse, parle. A été les mains. Bon frère pasteur, c'est déjà ça mais oui maman, il faut vous préparer déjà 3 super. Pour Arline, Azana 2 maman. Maman le anangai kolemba prière tata mwasi na ye na yebi famille na ngamo bimba wana loko respecte ezate ke okotia te sur ce pasteur na motiko kende boité na préparé qui action de grâce pour na kopambola nzambe. Sikoyo Arline yebisanga yo nene nazaka mokolo osomikitisaki basi balimisaki esili mponi mimi lelo monoko komi wabina sali peka kofinga esili Arline loba Arline loba Arline otika kobenga yaya te mokolo moko te ya mokolo nini boni boyeko sikoyo tolingi totinda mokanda nakokoma na kombo ya tata na bino to na kombo ya mama po bana msuba zaka bokoma na kombo ya mama bokoma na kombo ya tata bakoma na kombo ya mama ezala échanger et comment ya bokoma maboka baboti no somi bale te ezala soki mwana bokwami na mama okokoma kombo ya mama échanger te mena le na biso ba bontu naza ba mama mibale non mama mibale nana mama na ngai ma te fona mama le apana bala basi mibale boyebi te aza moto ekobo avant to tozali na bambilinga minga ndo tonga princesse ke aza moto ekobo aboti bino ebele mina ndo tonga princesse te nangena yebiso ke oyebi nzambe miso opeso mutu mo boye fo ya loko alisungi na vie na yo donc azala donc mbongo ya nzao zo mimi na oyebisa yo misu na mbongo oyo mbongo tokotia na enveloppe osali badeba mingi baprogramme nyonso ya enveloppe na saki déjà enveloppe ezali na opesa telefone omoni princesse nzambe ya mobali nanga sungi vraiment na famille na mimi no expliquer yo omoni nzao mimi no expliquer yo ndo yokanga te omoni nzao akota na famille nanga mama omboisi non zona ngaka mobala yo tikela kopeka dola ya ona lobit eblo mukile te ozwa omoni so nzamba ba pesa yo akinelelo mobwe ata obstacle ye oza nzamba pambola yo akota na famille nanga leki nanga princesse déjà na perdaki azali déjà muto poto pesa mina yo tango zako sama kona poto atokuta na mondela pikaki Chris kubanga te yokanti mama na George ndo osambela ni poto pe pesa mila George yokanti nzao ndo akangi poto wana zuwa myosaka bolimbisi ya lokuta zuwa bimaki te na motembe mambo osande yo za jide mambo osale ese pesa ngate yanza apesi mo batoto olingo chola kanga ondenga nde munguna famille eza mbongo ya provision na ke majabu kuna na aga na insécurité na yabwe partout okoliye bilo okosomba na ndako sisa yoza bakado no ebeli mamunyoso na osala te kolobani to beza service mimi longola motema zuwa fungola motema lipambo ya muninga sepe na moko ekopambwama oh tata mex mimi longola keto mukanda oya kozwa mokolo poso nza batata na bango bakomaki na biki nakokende kobetisa ngo na dactylo na dactylo osana biotique asalaki soki nabeti dactylo apres nabengo oyo kozwa kasi ezaka eloko moko bachange nde bino nkombo bambrouye mémoire na bino mutu mwindu mundela yebi kosaka na bato papa tika nafa na kiti na se naza komona nasisa mbango na kati ya gambe nasomba loso nasomba semu na kiti nakozwa retard nga nde siko naye napeso précision mpo tobosana programme tosali eza suma mobomba te badocument nyonso eza prévise eza déjà tosombi na billet
Donc, dès que voyager bongo, s'il faut ça ma cérémonie, ma fête, ma bing, ça va inviter, je vais biso ma micolo. Voilà. Donc, biso toti comme un million ça. Na maboko na ngai moko mama na boti. Comme ça, et le reste c'est boti comme ma famille. Kasi l'autre ça jeudi. Biso ça fête na biso. Na kotina mukana samedi, ça musika te lobi vendredi. O d'actu lopez zo ratan ko beta. Ça c'est les attentes. Ben ancre un so silaka baluka ba. Tia ancre na lusu wana po apesa ba écrit. Et so rapide. Maman tout ça m'a mignon so avant tout kende. Tu peux se mon enveloppe. So yetika ba détail mais qui wana sima bino bokena bino. So vous allez fête avion ba boka ko tonda place Cécile comme yo pénalité. La linga maman makasi. Ça me manque, je te jure maman. Ya solo.